Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kambo ye. Kambo ye. Kambo ye. Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Euno ye! Embaje! Bilongu ya kolo ye! Yangalala! Esengo be esengo te! Kiese voka kiese koi. Chai voka chai koi. Kiambo teke noa. Lukolele. Udezele fioti. Poko midi na Kikongo Soki to continue bosuka na nzela. Oyebite. Bino boloba kaka na yoka kasi na yebite. La gauche na nga bandani wazakona. Gira bandunu. Bogo na droite na nga. Dirija. Gira bandunu wakasi ezali mi ezali te. Sikoyo, dirija oye. Bango baokoka. Bon, tozana lisese ya kolo Yesu. Azwaki exemple ya chameau. Oyebi chameau, nyama monene. Na yo mutu. Na chameau. Nani akokota na lidusu atonga. Mutute. Kolo Yesu alobi chameau ne akokoka. Bongo yo mutu akokoka. Pona nini? Kilo ileki mingi, makambo ileki mingi, boni. Siko nchinsani ezali awa. Nani chameau. Nani wazana kilo moya kota ezali te. Tozali be tozali te. Oyo kolonga nde chameau. Oyo bakopile mutu. Na oloba mingi te erekei sino tozo na bandako na reta mokili eza malamu te. Toyaki mpona kolakisa makambo ya misala ya Memorial na Kamba, ndako ya bankole, o bapapa batikelaki biso. Na mize, tolongaki. Siko ndako ya bankole, tokolonga bie tokolonga te. Tokosala bie tokosala te. Yango nga na yeli awa.
eumela te tozala makambo mingi ya kozala banzela nyonso efungwami tata bapapa balobaki ete totonga mpe nzela kamba mazango oyo bakelelaka makolo bakoko memorial ezali mpo ete bakoko na biso bamonaki pasi yo oyebi koza nkole mwana nkole koko ya nkole biso moko tozosenga mbongo ya bandimi ndenge toza kotangola Yerusalemi biso bandimi nde to yango soki tolobi tosenga na bato baya kotongela biso mapambo eske tozo yango soki biso moto osali yango mapambo ezali bi ezali te nga namoni topesaka na bato mosusu biloko nayeli awa nakozwa yango benda tozwa te sinsane le 6 avril Congo Central alobi atimisu na Kinshasa polisa Kinshasa aokoga ya alobi nyoka mukepe swaka bake bana bango eske mwana mukepe abetaka te bango bakoga te ata bino bolobi bango mpe na baza na port rien. Ah bon? Ah bon? Ah, mosusu amema bakilo mituka nyonso tosalaka na Kinshasa tozilaka ngo wapi na masuwa na port avion amemaka combien de personnes? Paquebot, cargo, d'accord. Le matin de paquebot. On souki nanzela. Voilà. Bon, poto vous me attendez, tinsa ne bandi. Merci, na komba tata moi na paix, tata moi mon santo. Amen. Kimbangis merveilleux. Banaki. Tolobi ya seka tolobi pe ya kala eke tuza koloba ntango nyonso mateyi tozolanda ngo eloko kaka tozosimba ke tosimba kondima na biso komekama ye mingi makambo ya ndenge na ndenge eza koya makambo mosusu batata balobaki nano emonani te ekoloba ke mokili eza koningana pasi ezali kaka bilembo ezali komonana kasi na makambo oyo kozala ke
nzambe akokatela likambo na ye eza liboso eza koyasi moto na moto asimba kondima na ye. Ata ba problem nini ezwi yo ntango na mabondeli po tobunga nzela te. Nzambe aningisi mokili ye alingi asala likambo na ye po tokomi na ntango ya suka nde yango wana tozopesa mateyi ntango nyonso. Na biso alobaki ke toza na niongo ya nkolo Yesu te, toza na niongo mpo na tata Simoki Mbangu te, kaka retard ya 10 ans. 10 ans totonga Yerusalemi. Soki totongi Yerusalemi pasi na biso esili. Biso tolingi tokomisa likambo yango na suka na ndenge nini na bolingo mibeko mpe misala yango nde ekolongisa biso. Yo moko soki okoki koya te, bikateli ezali partout, bongo ezali kosengama mpo na mise totindaka. Mbongo ezali te, ata eloko ya kolia otindi malamu kaka. Naza na mbongo te, naza na biloko te, tike nzoto na ngai kena kosala misala na nkamba tokoboya te. Tobikisa milimo na biso nkombo ezali ebele eza koya liboso okutu oyo eza na programe monene po tata Nzambe aza kobongisa eza liboso. Kisa mokili
kwenu povela kwetu lenda kwende kanando tata Simoni Kimbangu kyangani yandala yandala tata Simoni Kimbangu kyangani yandala yandala kwetu lenda kwende mutu sisi nikituna muti za filika muti za kakakase sumula boba enda ku Amerika ubalantila utuba
Kimbangu dunia nzima imepewa kwako Baba, uje mbio Baba, utusaidie. Kumbuka kwanza tabulio yaona duniani Baba, ilikuwa tu sisi watu tupate amani. Dunia inajana fujo, wanakuzaza na vita, kuchukiana duniani. Kimbangu dunia nzima imepewa kwako Baba, uje mbio Baba, utusaidie. Kumbuka kwanza tabulio yaona duniani Baba, ilikuwa tu sisi watu tupate amani. ona namna tuko tunalia, wa baba na wa mama wakilia, tabu inazidi duniani, tabu. sisi tuteshia wapi? Vijana wake wanumekulia, amani nakosa duniani, tabu. ona namna tuko tunalia, Wa baba na wa mama wakilia, tabu inazidi duniani, tabu. sisi tuteshia wapi? Vijana wake wanumekulia, amani nakosa duniani, tabu. ona namna tuko tunalia, Wa baba na wa mama wakilia, tabu inazidi duniani, tabu. sisi tuteshia wapi? Vijana wake wanumekulia, amani nakosa duniani, tabu. Kimbangu, 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 sikia ombi ya viumbe vyako. Kimbangu, 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 sikia ombi ya viumbe vyako. Kimbangu, 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 sikia ombi ya viumbe vyako. twakosa kimya na Afrika, twakosa kimya Ulaya, Oseani, Marekani kimya iko, twakosa kimya na Asia, twakosa kimya na Afrika, twakosa kimya Ulaya, Oseani, Marekani kimya iko. Kimbangu, 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 sikia ombi ya viumbe vyako. Kimbangu, 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 sikia ombi ya viumbe vyako. Kimbangu, 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 sikia ombi ya viumbe vyako. twakosa kimya na Afrika, twakosa kimya Ulaya, Oseani, Marekani kimya iko, twakosa kimya na Asia, twakosa kimya na Afrika, twakosa kimya Ulaya, Oseani, Marekani kimya iko. Kimbangu, 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 sikia ombi ya viumbe vyako. Kimbangu, 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 sikia ombi ya viumbe vyako. Kimbangu,
Tusamba. Entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa seditu, yeuntoadi wa mwanda verela, bika wakalanga yetu tukawa kwa yelevu, seye mwane mwanda verela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo. Tolanda kimbate na viso. Mama pasteur mtate ya kibiso. Abandela kina banzemba bayuda. Akena mibeku. Mikanda ya suka tuyoka kitobomba tusari la pomu korona tobika. Lobi fechelika kimalamu. Batu balandaki na baho bazake mosika mo presque mokili mobimba pesi esengo oileka kilobi ikumili biso devoir oizalaka nkamba alobi nini biso bato yaka na nkamba na biso bato bani na nkamba tosala mosala ya malamu nyonso makambo ezokoleka na nkamba bato bazali kosepela biso tosengaka nde kimia tosengaka nde mabondeli wana ekopesa kimia na mokili mobimba nakoloba mingi te mpona nini 15h15 les recueillis eloko toyelaki tofete tosala mosala ntsintsani mpona kotonga lengomba sikawa oyo eza na programme lero tokobima na libanda directement tokoti na mosala wana po lere ezali lisusu te mama toyebeli tolandi mama Rose boyokani nde tozosenga elobami bien tolanda exemple ya mama Mwilu tiene ezali ntango balobi oza responsable ozali mokambi otalaka bato odirijaka bato fo osala oyo komona na bato basepeli nango wana nde mapamboli ezali tozokumisa mama Mwilu eza na ntina paske mama Mwilu papa Kimbangu bandi mosala na nkamba bato ya mboka mpe bazalaki na nkamba me liboso ezalaki mama papa Kimbangu alobi Nzambe apesi nga mosala bino famille boza na nkamba botikela nga mboka ngasala mosala famille bamosusu balobi te yo bima biso totikala na mboka mama moko alobi te mwana atikala kosala mosala biso tobima me bavandaki kaka na 6 juin mundele aye po akanga tata Simon Kimbangu le 6 juin akangamaka te papa Kimbangu ntango wana nde akendaki na Mbanza Sando mundele atikali kobimisa banso bazalaki awa na nkamba 40 ans bana bamama Mwilu bazalaki na ngambu kuna bato nyonso babimi na nkamba te bozongi ya papa Kimbangu na janvier le 1er janvier papa Mfuma Mbanza aye kokota na nkamba le 10 avril papa Kimbangu akomi na batalima oyo na Kinshasa le 3 avril nde akotaki na nkamba na 60
dans la force de Tata Nzambe, qu'on a balingaki kobimate, l'État a eu mesure temps belge va venir en kati na nkambo. Soki bamoni moto akuti na nkambo fo bakanga ye. Ezalaki bon. Ti ye moko azongi aye kokota nkamba libela. La soki Nzambe akangi likambo ekotikala kaka ndenge ya bongisili yango. Yango wana mama Moïla atikalaki yango. Tala makambo nyonso eza koleka awa. Omona ke Koko Kinzembo, Mama Louise akufi, tata akufi, abokola nde papa Kimbangu. Dekwa tata Kuyela, tata Meza. La place ya tata Kuyela bakangaki, tata Meza. Omona wapi bakangi mutu moko aza na problème, na famille nyonso ekei. Mama Moïla tikali awa. Papa Kisolokele. Yende akelaki na boma. Na Koko Kinzembo. Papa Kimbangu Lubumbashi. Yemoko. Mutu atikalaki na mboka. Mama Moïla. Pona bana bazaki miki. Te baturi Papa Kimbangu. Otikeli biso nini Bible makambo nyonso za na kati na Bible. Poloko suki alakisaka ba papa ndenge bazaki bana mike balingaki balukila bango makambo. Yalobi maso maza na kati na Bible. Alors soki bapesi yo programme ya Nzambe landela ndenge Nzambe alingi. Kambo lobi awa apula ye apesaki beno ba mama. Mikolo ya suka ya papa Mfumalongo asimbaka moto pona nini misala etikalaki ya Konzolo ya Lutendele ya plateau de Bateke. Siko tuzana na nzoto makasi mai makile ezali kosala totelemisi misala wana. Lutendele comme industriel sala minene ezosala makuna oyo kosalisa biso yango mpe nalingi ezala mpe na Konzolo na Brazzaville yango mpe nalingi ezala kuna na Angola pesaki charge wana na bamama na bapapa nde nalobaki bateau de pêche yonso wana ezalaki makanisi ya bapapa ezala entre crise ekozala mokili pasi ezoya esili nanu te makambo ezali nanu. Kasi biso na biso tozobenda nazolanda nyonso ezokoleka na bamama. Kasi oyo akotia trouble etali ye na Nzambe na ye. Mpona lelo tokosolola ntango mosusu na bamama mpo bozwa courage oyo tozotinda bino. Pasi ezali nanu kambo esili nanu te bapoya minene nanu tomoni yango ezokoya. Ndambo ya likolo ekoningana bongo tokokende wapi? Yango tolobi biso tosambelaka tobengami bamokristo tolandi nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu tozala bana mapambole ya moke topesi yango wana na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Sengo, ngai mwilu,
kombo nanga Makasina kupisa tata maboko, osala makasi na kosunga tata na bino. Bino nde basimbili ngomba ya bino bamama kozwa lokumu. Bino nde basimbili ngomba ya bino bamama kozwa lokumu. Bosala makasi na kopesa tata maboko, osala makasi na kosunga tata na bino. Bino nde basimbili ngomba ya bino bamama kozwa lokumu. Bino nde basimbili ngomba ya bino bamama kozwa lokumu.
Lelo mokili moningani solo. Lelo mokili moningani likambo na ngai nalobaka na mbanza ngungu. Lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana. Maye masoma loba makana mbanza ngungu. Lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana. Lelo mokili moningani solo. Lelo mokili moningani likambo na ngai nalobaka na mbanza ngungu. Lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana. Maye masoma loba makana mbanza ngungu. Lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana. Lelo mokili moningani solo. Lelo mokili moningani likambo na ngai nalobaka na mbanza ngungu. Lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana. Maye masoma loba makana mbanza ngungu. Lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana. Banganga nzambe pe mangomba basangani kobundisa ngai kimbangu. Nandoti bato na soloka basangani kobundisa ngai kimbangu. Bakonzi ya mokili bajali koluka kobundisa ngai kimbangu. Nani ajali na nguya ya kobongola oyo nzambe alobie. Solo ekoki kobongana lokuta te tango ekoki. Liloba maka ukadala bolinga te mokili. Pole na molili bikoka bwana. Liloba maka ukadala bolinga te mokili. Bana ya nzambe ya satana bakoka bwana. Moto na moto apona nzela na ye. Ole ye mokili moningani. Moto na moto alanda tata na ye. Ole ye mokili moningani. Moto na moto apona nzela na ye. Ole mokili a bobebisi yango tango molai natikela kibino botapwisa. Mokili a bobebisi yango na mabe mabe malekio. Mokili na mabe mokili mobebi. Na mabe mabe malekio. Mokili na mabe mokili mobebi. Poleye isala molili ekoli mwalimwa. Bokonzi ya nzambe lingi kotelema. Poleye isala ya satana ekoli mwalimwa. Bokonzi ya nzambe lingi kotelema. Basi mawa kolela ekozala na bino. Basi mawa kolela ekozala na bino. Solo mokili boyoka kimbangu atelemi alobi liloba na ye eningisi mokili moningani. Basuki mayele masili. Makita nyeso bojali kosala butu moi. Koluka ko bebisa
na nzambe bandoki mpe bato nasoloka basangani po bebisa misala ya kimbangu. Najali koyeba masobo jali kosala kasi tango na bino esili. Najali koyeba masobo jali kosala kasi tango na bino esili. Pasi mawa kolela ekozala na bino. Pasi mawa kolela ekozala na bino. Nasimbi mopanga pwete nakabola mabe na malamu. Mituna ebojali wapi. Nasimbi mopanga pwete nakabola mabe na malamu. Mituna ebojali wapi. Mituna na motema. Mituna ebojali wapi. Mituna na motema. Mituna ebojali wapi. Lubenga mipasi tele na lingomba. Tango yango yo miponela kanzela nayo. Yo benga misoloselo na lingomba. Mituna soki tata na yo kombo na ye nani. Mituna na motema. Mituna ebojali wapi. Mituna na motema. Mituna ebojali wapi. Yo benga misololongi na lingomba. Tango yango yo miponela kanzela na yo. Yo benga misolo mondimi na lingomba. Mituna soki tata na yo kombo na ye nani. Mituna na motema. Mituna ebojali wapi. Mituna na motema. Mituna ebojali wapi. Pasi mawa kolela ekozala na bino. Pasi mawa kolela ekozala na bino. Ba mama oye. Ba mama oye. Ba mama oye. Soutien de l'église. Mama Mouiloye. Mama Mouiloye. Mama Mouiloye. Soutien de l'église. Femme internationale. Ok. Papa Simon Kimbam Kangani, oye. Papa Simon Kimbam Kangani, oye. Papa Simon Kimbam Kangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kangani, Mwana Bela, Wazola, Wale Mizola, Kaka e Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka e Diabeto, 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 Eyei, Bangate. Biso banso tozali singa mama molo marika wanga nzitane. Mukolo oyo bopesaki fleur na tata mokonzi ya Pule. Na kanisi tolandaki maloba ya papa mokonzi ya Pule. Kuna pendenge botangaki na ndako ya Nzambe kuna na suka discours eloba makete otomoli ba mama otomoli nani? Papa. Otomoli papa Simon Kimbangu otomoli nani? Mama. Donc ba mama soutien ça dit comme ya mokete. Alors ba mama
tolanda ki malobe papa Nkunza Pule biso papa Fumambanza tango tozalaki na ye awa na nkambe Yerusalemu ya sika azalaki koloba na biso boye etumba malamu ezala de banda soki etumba eza de banda biso toza na kati vraiment tokobunda intervenir mais soki etumba ekote na kati ezalaka risque muyini malamu azala de banda mais azala na kati te batata na bamama nakanisi soki tolandi histoire ya mama Mwilu biso mingi tomonaki mama Mwilu te toyokaka mais tango totalaka bateatre tovivaka l'histoire mingi tango tolandaka théâtre soki vraiment souci ezwi yo ifolela mais tozalaki na tango wana te tomonaki mama Mwilu te na pasi amonaki à partir ya théâtre vraiment ya miso eza kobima tokomeka kolobela mo histoire ya le 12 avril le 12 avril oyo mama Mwilu marika wanga nzita napesaki bakarte le 4 avant le 3 avril 1921 no 59 papa Fumalongo papa Dengenda kontima abengisaki batambosi batei kuna na Kinshasa ko batei wana babenga maka batei ya se ya ndako balongi bantsianzo bazalaki kobomba mapona kosambela nde papa Fumalongo papa Dengenda tambolaki bisika nyonso baparoise ezalaki na mapango ya bato oyo bapesaki bamapango na bango nde bazalaki kosambela alo papa Fumalongo asalaki tour mpona koyeba batei nyonso oyo bafandi na kati na Kinshasa nde abengisaki bango na le 3 avril alobi ete mama nde mutu abengi bino kuna na nkamba bobongama nde le 4 avril nde départ ezalaki na nkamba bayaki na nkamba bakutaki mama Mwilu alobi na bango ete atalisaki bango nkamba parce que nkamba na tango wana basoda nde bazalaki wana mundele mais basoda bazalaki te pamba te tokomi penepene na kozwa indépendance nde basoda babimaki alors mama Mwilu alakisaki batei oyo nyonso bayaki batata mpe bamama nde bayaka atalisi bango nkamba baanana ezalaki na mapela na biloko mosusu alobi ete bobuka bolia apesi bango histoire alobi ete bozonga boya semaine oyo tokobanda nde bazongaki Kinshasa ntango bazongaki Kinshasa papa Fumalongo apesaka programme alors alobi ete mama nde ntango ekoki po ete bokende na nkamba nde asangisaki bango kuna na Badiadingi na Kinshasa kuna na Kinshasa mituka mibale ezalaki oyo ememaki batei oyo bazwaka bakarte mutuka moko ezalaki ya sika mutuka mosusu ezalaki ya kala alo ezalaki le 11 ezalaki samedi kuna na Badiadingi papa Fumalongo papa Dengenda yebisi bango boye bozali kokende kalme ezala makelele ezala te mpona nini bozali kokende na moto ya ndenge mosusu na kati na nzela bokende na kimia nde batambolaki bato mingi basepelaki kokota na mutuka ya sika oyo ya kala mpenza bato bazalaki mpenza mingi te me kaka ezalaki na mutuka ya sika nde balongwaki na Kinshasa koya na nkamba ntango bakomi na nzela bamonaki mutu moko ya ndenge mosusu na kikombo balobaka mutu wa mpinkwita alo mutu wana alataki kupe azalaki na esui na triko na ye mena alobi ete nauti musika bilamo ikoza komona ngai yango nde etambolela ngai nzela mobimba panda 6 mois donc nazali kokende na nkamba nakende koasiste esika Mwilu azali kopesela bakarte na batei soki na sisi koasiste nakolekana na Libreville po ete nakende kuna di mutuka oyo kala yango nde ekomaki na 0 heure wana nkamba oyo ya sika ekomaki na 5 heures du matin me na ntango bakomi na nkamba toyebi histoire ndenge yango ezali mama Mwilu abengaki papa Fumalongo papa Dengenda mosala na yo yango oyo
papa ngenda lobi mama tozana no bana tika kusala ndengo wana lobi tite musana no yangoyo papa fuma longo ngenda keye papa fuma mbanza te mama tala makambo mama lingi yaye tala makambo yaye mama linga sala ala papa fuma mbanza na fuma longo bayene lulwe pa ya mama mwilo papa fuma mbanza lobi mama ulingo sala nini na leke mama mwilo lobi kyanga esko bosi na makambo tatano ya kusekengai sita hata na bino yebisaka yete soki bana bakole na pesa mosala na byangenda siko yo yebi yangote ala pamofu molongo mbanza tangwa yo kendengo na atiki pafu molongo na mama moyo batikali papa fu molongo asala ke ba geste pota boya mosala na mola lo dikite fuka mato sambela fuka mi atilo boko ne na seya libeka ndeba za kusambela ti ame papa fu molongo za kolela sina kobondela kamate loko apesi mwana wana ne musale ko suma mamulo asala kina mokolele 12 avril 59 nde ya mebale ayake ko pesa ba carte tango asako papa lontadi landala safwana tango wana secrétaire général yemde muto asala ko benga ba kombo soki abenge kombo ya muto akamati carte apesi mama mulo apesi papa kumolongo apesi mama mulo nde salama kendengo wana tango sisi ndesi koyo libonde lina ye aza koloba ete nangana yebakite ke musala na yo Simoni ekokufa te nde musala no yezu basale okanisa ngatale kama moko pamba te basa basakule bakota kalola te Simoni atale kama moko okanisa ngai mais nazali kokende musala itikale pai na yo mama otiki biso na banani nde papa mama mwilu alakisaki papa fumwalongo ba mama na ye ya mukili mubimba alobye ba mame mwana na binu yeyo mwana pe ba mama na yo yeyo na kandi soki to yoka kete otumuli papa otumuli ba mama otumuli ba mama otumuli ba papa donc espoir de tata mulimo santo ezali pa ya ba mama parce que lingumba oyo soki otali moto abatelaki lingumba mama mwilu marika wanga nzitane memo na tango ya bayuda nkolo Yesu mama na ye mama Malia nkolo Yesu tango akufaki atiki biso nde sekretika laki na mama Malia mama na ye bato bayebaka yete mama Malia azalaki simple okoyeba yete ke atikale na likambo ndenge moko pe biso mama mulu mundu atikalaki secret ya likambo oyo mais moyo yebe ezalite simplicité ya ndenge wana nzoka ndilika monene ezalaki pa na ye kuna na bayuda oyo abotaki nkolo Yesu mama Maria awa biso tozali oyo abote bapapa mama mulu Marie alors nde tata Nzambe asalaki likambo azare te makambo nyonso tata Nzambe ezalaka prévu soki totali na tango ya bayuda ba mama bazalaki considéré te mais siko pona nini ba mama bakomi considéré pe ba mama bazali kotambusa ndenge nyonso batata basalaka pourquoi alors ndenge papa lobaka te soki olingi olobela likambo ya sika lobela likambo ya kala oyo baza na babible na kanisi bokotala ndenge toza kopesa bachapitre oyo epai ya bayuda na bikeke nyonso eleki bamama bazalaki considéré te mais lelo oyo mama kimbangiste to mama ya mokili mobimba akumi considéré mpo na nini soki otali na Genèse chapitre 35 verset 22 Genèse chapitre 35 verset même on a 22 ou bien 23 t 23 okomona nini ekomami kuna Yakobo azalaki na ba mama 4 ba mama oyo babotaki mabota 12 mama ya liboso mama Leya ya mibale mama Rachel bon tango babalisi bango mama Leya bapesaki protocole
mama laquelle pe bapeseke protocole na ba protocole wana Yakobe pe abotaki kati na moko bana mibale me awa toza kolobela mama Leya abotaka bana 6 nzoka abotaka 7 me awa 6 kaka nde totangaka na chapitre topesi bino bosoki otali na chapitre 34 Genèse 34 kuno komona mwana moko ya mwasi oyo Jacob abotaka na mama Leya. Mais na chapitre 35 mwana mwasi wana kumbu ezate. Mais na chapitre 34 mekuna bakomaki kumbu ya mwana mwasi wana. Ebana ototanga ka 12 bazalika kaka ba mibale mabota 10 na mibale kaka me mama batanga kiyete. Bon, wana ndeto leki. Alors Exode chapitre 12 verset 37. Babimaki en Égypte. Babimaki 600,000 basoda ya makasi me batanga ke ba mama pe bana te batangi bango te 600,000 batangi ba mama te batangi pe bana te batata ka ko bazalaki makasi pona kobunda bitumba partir ya 20 ans bango kaka nde batanga ke pona nini batanga ke ba mama te tokeye na mukanda ya mibale ya Samuel 2 Samuel chapitre 3 verset 2 à 5. 2 Samuel chapitre 3 verset 2 à 5. Kuna basa koloba nini batangi bana ya Davidi batangi kaka bana mibale me abotaki bana basi me batangi bango te. Pona nini? Tokeye na mukanda ya Matthieu chapitre 13 verset 55 jusqu'à 56. Mais nakati na Nazareth asalaki makamu site. Bon, bato baza koloba oyo aza koteya na puissance ndenge wana azali nani? Pouvoir ni nzana ye. Si azali mwana ya Joseph pe Malia. Me makambo azali kosala uti azu yango esika nini? Mwana ya Joseph pe Malia bandeko na yeto yebi bango. Detaye kotanga bandeko mibale bandeko basi batangi bango bakombote batangi mibale Yakobe Simona Yuda pe Joseph me oya basi balobete na bandeko ne ya basi tosana bango elongote pone ne ba detaye ki bango tendenge basa batanga ki bana ya mibale. Matthieu chapitre 14 verset 13 à 21 nini balobele kuna na kati nkolo Yesu tango zalaki kotambola bato mingi bazalaki kolanda ye. Alors soki nkolo samonete bato balembe nzala moya supporter zalete moya kanga mutima ezate ifo luka atuna nini eza na bino awa toza kotanga mwa mapa na mwa bambisi mibale alobete bofandisa bato balia nde tango bakati yango ala nkolo Yesu abondeli atali na likolo abondeli alobete bokabola. Alors tango akaboli biloko nyonso wana tame batangi ba mama te nzoka nde place nyonso tozalaka majorité bazalaka ba mama me batangi bango te. Pourquoi? Toke de soso na Matthieu chapitre 15 32 à 39 kaka le Solomo kondenge totangi na chapitre 14. Alors kuna balobi nini bato kolo salobete na lingi kotika bato na nzala te parce que mananzila yango nde bomoni ete mama Mwilu Marika wanga nzitani tango aza kotika biso ayebisi papa Fumwambanza mwana na ye kiangani soki bapaya baye kotalaka bango na elongi te me na libumu aza na boyambe ebele koyamba bato ye moko mpe azali vraiment na pase po ete azwa eloko ya kolia. Metango mutu ayi kotala mama Mwilu amemile mwa eloko metango mutu anaza kozonga mama Mwilu akutike maboko pamba te meme mutu analobite tika mama yo mutu oza na patite zwa okende parce que tango ozali kotambola na nzela tolingi te olemba na nzela soki na pesi na tike maboko pamba mobile nanga Simone atombokelaka nga il faut kaka soki mutu aye pesi mwa eloko olumalamu tika bato po ete bazonzila bakende kosumba biloko parce que lobe eza yenga alobite te
baza na posa kulungwa te balingi bakanga makaka na ngai mpona koyoka makambo na nga nalingi natika bango nzala te boluka mwa biloko bofandisa bango bafandisaki bango atuni boza na eloko nini mwa mapa mike na mwa bambisi mike fandisa bato bakatekate mwa biloko wana abondeli ntango abondeli alobi ete bokabola bapesi bato balia ntango bato bale batondi alobi ete biloko nyonso ekwei bolokota biloko nyonso wana ebimisaki 12 pani konte bamama pourkui baza kotanga bamama te vraiment soki tozalaka na makanisi mbo soki lelo bamama baza kotanga meme na ntango wana mama azalaki considere te mpo na nini biloko ndenge wana ifo epesa biso mayele. Actes des apôtres chapitre 1 verset 11 misala ya bantoma chapitre 1 verset 11 nini ezalaki kuna na kati ntango nkolo yesu aza kokende na likolo alaki bayekoli na ye batala kaka mpe nkolo yesu amati ye wana aza kokende ye wana aza bato nyonso baza kotala ntango akumi kuna mapata ezipi ye batala kaka mibale batelemi de part et d'autre balati bilamba pembe mena sikoyo bato nyonso oyo bazalaki na se baza kotala kuna na likolo bamibale wana baangelo bazali kotuna oyo bafandi na likolo baza kotalaka bino mibale ya galilaya mpo nini bozali kotala likolo ndenge nkolo yesu akei koya na ye mpe kozala ndenge wana nzoka nde na place wana nkolo yesu atiaki bango na confusion ndenge toyokaka mbotama ya nkolo yesu soki bokangi likambo na se kuna na likolo mpe kangami soki bofunguli na se kuna likolo mpe fungwami ndenge bomonaka batie mutu na libanda lingomba kuna mpe bapointe basinye soki osali etumbu na yo te ekumi niongo mokolo kokufa nde okai kosala etumbu ne kuna na se bawei. 1 Corinto chapitre 14 34 36 1 Corinto chapitre 14 34 36 tolingomba mpe liboso batata soki alinga yeba likambo atuna mobali na ye na kati na ndako pamba te ezali soni yango boyokaka baeglize mosusu oyo bayebi likambo oyo te bakritikaka biso me bino bakimbangisi te botangaka bible te soki botangaka bible bokopema ezalaki malamu te. Alors 1 Timothée chapitre 2 11 à 15 1 Timothée chapitre 2 11 à 15 yango nde papa aza koloba soki olingi olobela likambo sika lobela likambo ya kala soki biso mama telemi mama kimbangiste azali koloba azali kokamba mpo na nini rezo ezali ya makambo mibale ya liboso papa Simon Kimbangu ntango bapesi ye mokumba epai ya nkolo yesu andimaki likambo wana nde apesaki papa Simon Kimbangu basali oyo bakopesa ye maboko nakanisi totangaka bango kobanda tata Toma Twalani batata Ndangi Pierre papa Zolemir papa John Mayanga ndenge toyebeli bango mama Mikale Mandombe Lukwikulu mama Therese Mbonga mama Clementine Wamengwa likambo eza kolakisa nini eza kolakisa te likambo ya bayuda nkolo yesu alunguli yango parce que soki nde tata Simon Kimbangu toza kokontine kaka keke oyo nde lolenge ya bayuda mbele mama Mikale na mama Therese Mbonga na mama Wamengo mbele bamonanaki te me apesaki basalisi lolenge ya mibale batata mpe bamama wana deja tokumi na esika mosusu ya mibale papa Simon Kimbangu toyebi histoire ete mosala oyo aboyaki yango ayebisi nkolo yesu nga nakoki te mpona moto mosusu oyo akoki oyo aza na mayele ngai nakoki te papa nkolo yesu alobi ete Simon Kimbangu yo kaka nde namoni okoki mpona kotambusa mokili mobimba namoni moto mosusu te apare yo nde place wana esalaki epasi mingi papa Simon Kimbangu nakanisi tolandaka histoire akimaki te na Kinshasa 3 mois ake komikomisa na kompani Wileri me makambo yamonaki kuna ndenge nkolo yesu aza kokomplike ye
sanze salaire ezate sanze salaire ezate nzoka nde complication ya nkolo Yesu bambuta bazalaki na Kinshasa balobete Simone tomone te makambo eza na mbuka malamu ozonga na mbuka mena bambuta balobete sikoyo azana eloko moko te basalaki mwa cotisation bapesi mwa mbongo mamonaki ete mwa mbongo nameka nano kobalola komisana luka mwa elamba na mwa ebiloko namemela bana asalaki baturu kosumbaka biloko na kazangulu me esimbaki te mbongo eza kokita kaka kokita mwa moke etekalaki na maboko alobi te tika nasumba mwa banzombo oyo nakende kaka napesa mama ata mokolo moko bana balia nzombo wana pe bikobotola yango na kati na nzela ntango akumi awa le 5 avril à 0h nkolo Yesu ayebisi papa Simoke Mbango lobi oyebisa mwasi na yo moyilo abeta ngunga ya losambo epui nkambe ekumi Yerusalemu ya sikoyo nkolo Yohana amonaki na esanga patamo ya misato lobi ozali kokende na ntsona olekena na ngombe kintsuka kya ntondo aza na pasi makasi ya motu nde mama mulu aza kotuna ye mobali na ngai bosololaka na nani lokula elekelaki ye mwaya kobomba lisusu eza te alobi ete nkolo Yesu nde moto azali kokangama na ngai kaka ete nasala mosala nde moto akitisaki papa Simoke Mbango motima mama mulu alobi ete ndima na kopesa yo maboko nde andimaki ntango andimaki nde mama mulu abeti ngunga na ntongo ya mercredi le 6 avril bakoti lusambo nde akamati nzela mpona kokende na ntsona akumi na ngombe kintsuka nde abikisaki mamaki ya ntono alo bamama soki tozali kolobela makambo oyo pasi ya mama mwilu mama mwilu amonaki pasi mingi bino mingi bozali koleka histoire ya mama mwilu ndenge mama mwilu amonaki pasi chaque fois baza kokange na basoda kuna na ngombe kintsuka komema ye mbango na nkamba basoda batandami na ngumba oyo 5 mètres soda me baza kotambosa mama mwilu mbango donc mokolo mosusu posa motima ekatana tango akomi sika basoda bazalaki babete mbata mama mulu azokaki makile eza kotanga alo papa fuma longo papa dengenda mwana mokeme alingi asala reaction na ye me mama mulu ake kosimba dengenda tika kosala ndenge wana soki osala ndenge wana tilo kobebisa mutu mundu akobika te pasa ndenge wana tango nini mutu mundu akobika dengenda tika kaka papa dengenda kange kaka motima mama mulu asalaki boye po ete biso tokuma na niveau oyo baoto tango toyokaka histoire ke mama mwilu azalaki kotumbila bana mikuwa baza kolokota biloko na furu mingi bakanisaka peut-être makambo ene eza ya solo te mama mwilu azalaki kolata basake mpona nini po ete abongisela biso likambo ndenge tokumi na mokolo molelo soki mama mwilu te asalaka sacrifice biso lingumbu embele ezali te biso mpe tozali te parce que soki lingumba ezali te ezali biso bapaster ke paster tokozela yango ndenge nini yango bamama tokanisa pasi ya mama mwilu mama mwilu asalaki sacrifice po ete biso tomonana kolata basake me lelo oyo tala mama kimbangisi ndenge alata kitoko tala batata kimbangisi ndenge bakolata lokola baministre sacrifice nyonso mama mwilu moto asalaki yango ekopesa bien te nakanisi tolandaki ndenge phrase moko papa alobaki ete oyo akosala trouble tata nzambe akolandela ye mena sikoyo bamama soutien de l'église espoir ya tata mokonzi ya bule ngala kokende liboso eza kokoma te batriage soki totali premier triage nkolo Yesu moto asalaki yango azalaki na bayekoli de groupe ya bayekoli groupe ya 70 ya groupe ya 10 na bibala soki osangisi bango ekopesa 72 alors mena groupe ya 70 bapanzanaka na mwa likambo kaka moko nkolo Yesu alobaki eza na Matthieu chapitre Jean chapitre 6 banda na 48 okoma te na 72 nkolo Yesu alobaki nini soki moto ale nzutu na ngai te na makila na ngai te akozwa bomo ya seko te 8 à 72 bokomona makambo wana ntango bapanzani 12 kaka nde batikali sikoyo nkolo Yesu atoni 12 bayekoli 12 bino mpe bolinga bokende Pierre apesi réponse ete nkolo tokokende esika nini tokozwela makambo ya bomoi makambo bomoi ezali epai na yo tokotika yo te atali Pierre boye alobi ete
bozali 12 me 4 na bino pe mwana alifelo zawana nzoka ne mwana alifelo Yuda. Alors na 12 wana pe triage salamaka batikala kake na zumi na moko Yuda benda naki wana na tangu ya nkolo Yesu mena tokumi na tangu papa Simoke Mbangu bapese mukumbe pa ya nkolo Yesu mena na le 7 mai oyo nkolo Yesu ayebisi papa Simoke Mbangu te Simoke Mbangu osenge basali pesa bango bilolo soki oyo akolia bilolo ezali ya yo oyo akoboya kolia bilolo te ezali ya yo te apesi bango pe bilolo kintsumba bambuma ya kintsumba nde oyo balobaki jamais tokolia te nzoka nde eza ya yete babenda ni ezali triage mobimba wana tango ya papa Simoke Mbangu ya liputa mena tokumi na tango ya papa Dengenda Kuntima nda a partir ya papa Dengenda Kuntima nzoka nde sorte ya triage bato bakabone ndenge toyoka kababa église ya de Noir, église Simon Padi, église Thomas Mao, église Vicaria Yona Mwanda. Donc nyusu wana bendani sorte ya triage. Sima ya makambo yo papa bakei lingumbe tekeli na mabuga papa Simoke Mbangu kiangana papa mona kete tu femeza li makasi likamba lobaki na biso yangoyo alobi boye bato nyonso tata tiki na kulungula ta moto moko te me moto na moto akolungwa na mapena ye abimisi résolution nzoka nezalaki sorte ya triage le to bendani bango wana na lubwa ko triage makasi soki tosalaka confondi na bango toyebite batata na bamama niveau biso tokumi lengumba mise yango etelemi misala minene yango eza kotelema lutendele yango wana toyebite mbele soki tokumi na baniveau wana Pierre batuni nkolo Yesu mutuna nkolo Yesu eske baoyo bakobikisama bazali mingi te parce que toza komona bato mokeke ka bazali kolanda yo mais olie nkolo Yesu alobi te o bazali mingi te mais réponse alobi na bango te bobunda mpona kokota na ekuki ya moke po ete okota na porte ya moke bunda batata na bamama tobunda po ete tokuma na suka mama mula akumaki na suka banda verset 12 jusqu'à 30 Matthieu chapitre bale abimisaki lisusu mibale me oya moko wana nde epesa oyo azalaki na 10 yango bamama kimbangiste biso nde mama mulu atikelaki mukumba biso nde toza na talanta na maboko to décevoir mama mulu te mais soki bino mpe bamama tokoti na loyenge tate kopesa bien te bino nde espoir soutien espoir ya papa po papa lobaka soki na lobi likambo na mama un temps yango nesalemi mais soki betumba ekoti soki songe ekoti nde papa lobi oyo akosala mobulu en tout cas ye moko tata Nzambe akola totika biloko wana espoir soki biso tobande boye si lingumba bebi epanzani mama azalaki na susi mingi même ndenge bomonaka mama alambi biloko akabole mais moi réserve ezali yebi te parfois mwana atundi te parfois tata atundi te parfois mopaya secret eza na maboko na bino triage ezali kokoba esili nano te triage. Est-ce que ngai na kolonga to na kolonga te lobi papa lobaki à reprendre le solo ya patron atikaka bana ne maboko ya mosali apesi biloko alobi te bobima na lupango te ye wana ke tata bakote na kate na lupango mais oyo salaki restaurant na ye na libanda lobi te bana nanga bazali kuna na kate kuna tata meka udesira lubite bosava bana bobimi tango bana babimi na kokota nde aza ko trier oyo ye akataki misape papa lobete papa bakoya papa dengenda lobiki na tiki bino na cercle na ko kokota bino na cercle baza koya incroyable mais vrai pour les Matthieu chapitre 5 verset 9 Matthieu chapitre 5 verset 9 Kolosa lobete esengo na boyi bayesaka kimia po ete bakotanga mabana na Nzambe esengo na boyi bayesaka kimia nde bakotanga mabana na Nzambe role ba mama kopesa kimia totika makambo ya kubundisa
kotutisa bato mitu wana tata nzambe alingi biloko ndenge wana.